Chetani ongo. Ha? Na ebi fere gola. Depuis boala. Wana demingongo. Bandundu mobimba fere. Holland. Fere nde ayebi nde koyemba. Ye mongongo na nde ya banjelu. Otendelinga malabala bende na koya kotalanga Adanelanga mokonzi te peya roche ya lokumo. Natanelio, je me suis pantalon nanga lemba. Si pour na beta album ya Juna Mumba foutonneur de Brest. Donc na pesa mo ba makambo ebele ya vie nanga big one bisi. Mon natie botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo température, et na mo pepa sika, ya tobina e Congo. Et voilà, vous êtes en face de votre humble serviteur héritier Iboula Mouya Kanabango Nyonso. Donc merci beaucoup na bandeko balingaka bo solo na musique avec la réalité de la culture congolaise. Héritier Iboula est en face de deux hommes. Bandeko oyo baza ba musicien. Bandeko oyo ngai héritier Iboula na découvrir na lingi pe bandeko balingaka héritier Iboula na bo solo na musique. Ndenge bandi bo découvrir bango. Avant d'introduire bango, avant ko kotsa bango. Quant à moi, héritier Iboula, je dis merci beaucoup à Dricha Motomètre, Bebazi Beba, Nazoro Tinda Bandeko, Soba Kende, na ba plateforme maintenant sur téléchargement, ba consommer chansons, Ezamou Pepe, y a papa Philom Pepe, pourquoi pas, na mon vieux, le tout puissant champion Wadol depuis La Rochelle. Merci beaucoup à Bruno Loubi Kambon, à propre Sandranga, maman à Petit Bron Junior et Broly 10 à match. Si vous suivez cette émission partout dans le monde entier, à savoir que cette émission Solo la musique est soutenue par le groupe FG Fan Soutien Monde, composé par Shérif Kachiko, l'image de la terre, Jean-Paul Bindamastati, toujours plus beau, pourquoi pas Mami Ekenge, Senga la Césarine, la Gauloise, Niage Merlin, Fossi Kabessa, Gizi Monsen Mwamba, Oza vraiment Mobimba, Moto Ngakota na groupe FG contacté héritier Iboula. Comme Simasiani, balobi espace là ça toujours est opprimé. Donc merci beaucoup na Bayo Tchoudi, un maître pas comme les autres, Jida Boy, Jigal Fiele, Oza Mobimba. Merci beaucoup na gauche nangai, na droite nangai, na deux personnes, nous fongolanga bango nyonso fongolanga. Bandeko ba ko mona, ce sont des chanteurs. Balobi RDC ezama bele moko Beni ezamboka moko Beni. Ba jeune oyo, ba jeune talent oyo boko mona awa. Ba kutani nanga balobi fo ba leka na émission baloba. Ba yemba kutunde. Nga mingi pise za koyemba. Na ko banda koto après na osukisa koto yo. Bonjour monsieur. Bonjour. Ba Rolanda yo. Vraiment partout dans le monde entier ba Rolanda yo bengami na kombo ya. Na bengami na kombo ya Jean. Vraiment batutu ba yebinga na kombo ya Jean comme artiste musicien. Artiste musicien, chanteur deuxième voix. Alors Bana Congo, il y a beaucoup de personnes au Bayebi, Bana Bandal, Ponga Mabele Zana Bandal. Donc c'est ça la musique au Ngai Nazoe Kola, Ndenge Lelo, amélioration et comme moi danger. Et ça pour Mabele Nanga Bandalungwa. Voilà. Ok, Mabele va faire rigolo. Ouais. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Tala kuna ba Rolando na monde entier, obengami na kombo ya. Ngaba benga circuit électrique. Né naza boye. Na yembaka na boakaka. Charge animation musique. Chant na boakaka na ngai. Donc naza passe partout. Oza passe partout. Bandeko ba Rolanda yo le ça passe partout. Au bandi musique après combien de temps? Ça dit combien de temps la musique? Utana zala kena ajaya 12 ans na banaka na ngandule. Na komina ajoyo na uti bandundu na yena kinye na kombwaka pena koyemba bamiloma le bayoka komo na nga circuit électrique na yena ginchasa shetani gola yoko yoka nga yo tigre mwana moke na mosale bele na lobi oyokinga binope boyoki lobana yoka yo lobana yoka yo ananga na osa lobana yoka tenga na musicien te. Obe banda musique na âge à 12 ans, aux chanteur animateur, au salara nyonso. Au salara nyonso. Wa. Na salara nyonso. So soué na ezani. So que c'est bon, né les aboyé, ezaka explique qu'on va na ba palin, tout le monde a déjà atteint ezoleka et sengi qui cherche trouve, na Biblia baloba qui cherche trouve.
Ce que va na parler banda ton tipo ko zo copter. Et c'est que talent na ngai kufa bongo te. Kinshasa eza pépinière ba musicien quoi. Et c'est na tambo. Na yaki na déjà ba nous depuis 40 ans na kin. Donc il pas un monde à boire là. Ah oui. Moi mpangi mo katuka boire là, mo kuisa. Mais ba moi tant na monde déjà moi na place tête à kwenda qu'elle veut. Mo ba tête kutambula. Mulunga tuta na dibaku. Ba musatanda vende mulunga kutana nange. Ngemona mo va tambula esprit quand même na caméra mo tele mateta. Voilà. Peut-être imprévu l'on a changé car awa. Tu comprends? Peut-être imprévu l'on a changé be awa. Ah peine de ronanga tozane ya Jean. Ya Jean au sali combien de temps la musique? En tout cas, wana ko tuna ko bosana po bana na libu moi mère. Do deke na libu moi maman. Do deke kaka premier bord père akutsaki na libu moi mère. Nga déjà na yena ndule. On a yaki déjà na mongongo. On a kata libu moi mère déjà nazo charmer, nazo bina makase, donc nazo composer donc on peut compositeur. Si pour na beta album ya Juna Mumba Foutoneur de Brest. Donc na pesa mo ba makambo ebele ya vie na ngai big one bisika za na Londres na pesa vraiment ba bon salam. Na linga kayo na bomwana, to linga na bomwana, na linga kamukapara, na linga kamukapakapara beta mama maboko waneza ba archive nanga via zwango. Na linga kayo na bomwana, na linga kayo na bomwana. Nalinga kamukapara, nalinga kamukapakapara beta mama maboko, beta mama boko. Mela muka porza ko bangate wo ona yebite. Nzungu eko toko moi je ne suis pas animateur. Ouais, ils ont archive nanga, na pesa VV muto boaka na disque. Via Salaba clip tout me biso to yemba ngonga na pesa archive wana. Voilà. Merci beaucoup en tout cas boaba chanteur, animateur, koto chanteur, moi pas animation yaka. Moi bandeko ba kolana parce que poto balingane musique. Jidel Pro, oh on a appelé ça mon vieux Jidel Pro depuis François j'étais salé maillot jaune. Allez consommer chanson jugement, Moussa soirée bien. Pas nyamoun à boire là, bilok à boire les arts. Oh Bandundu 100%, Bandundu oye. Ngeme bwanga ngeme faki kata botalo sange na manga yo. Ona mangaye mangaye bisika bali anga olenga nga ebele komi ngayo zokoka lisute to bwatio na mangaye yo ngeme dianga ngeme bwanga ngeme fwagi kata betalo sange na mangayo yo na mangaye betalo sange fere gola shetani gola ndo jamunene shetanyo ngo ha na ebi fere gola depuis boila wana demingongo bandundu mobimba fere Holland fere nde ayebi nde koyemba ye mongongo na nde ya banjelu yango mo peso na bwaki na kansi na bwaki na otendelinga malabala mende na koya kotalanga adandelanga mokonzi te pe roche ya lokumo na tandelio chepe pantalon na ngalemba utana bala tinanda konangai Otakolila, Jerika yoloe. Soit babilora rouge là, tu es ani. Otuninga, biloko ya rouge lo benini. Oyo la tie la benini e bisanga ba milomani baye. Oyo za protection ya vinanga. Yo protection fina yo, obeta no. Oyo salinga yo. Na bulo musique. Shetani soki koyokanga. Mangongo evondi ezokufa na pamba nana ko exploiter nga na koma oyo na lingi na koma Voilà en tout cas bandeko ba Rolanda balobi makambo ça va betela mo maboko ko bon encourager ça la moi bien. Voilà bon encourager bat basala plein na ndenga mukete balobi bo solo na musique etondisaka batu ya Jean bandeko ba Rolanda o moi biloko moko ça la moi bien. Betela biso ma bankunga po sala mo dito. Mo ebele, eza mo ebele ponga na mon empire, na za mo na winge, donc eza mo ebele presque quoi. Sala ba biloko ndeto. Bona ebite yondo ko pesa mo elo mo bata empire ato so benini yoyo koloba, ba sala ta mo elo empire na ebite. Sala ko. Na moni lokola ndoto, masua matiki libongo. Na tuni pe na bande ko bangai. Bayebisinga kotikikini malebo na tombola lobako pona pepa na elamba na pesa mwasi na bana embote
Kini natiki mbanda kanga na kokende na kotala bande konatika mwaka kala na kei pili pili libende mbanda kanga na kokende mona nogo ya masuaga itibi kunana biso sena kopo à la santé to benzi wengi sekli mobimbu ya bakuba Bana pire bose langara na koya kolitore bouya. Son âme me repose un peu vraiment. Venanga wampanya vraiment bisika za vraiment son âme me repose. Voilà, en tout cas Toyoti ya Jean. En tout cas ça ma Jean. Ça ma Jean. Vraiment naza pena ya Jean. Bato baye ko tunangali kambona zali se kolela lela. Nazangili loba ya kozongisela bango posomo eleka kingaye batuna kabisa batwa makila mabe tosala nini ye balinga katupi mateo navanda kaloboko na litama na komituna kamawa angayo ngayo ngayo angayo ngayo ngayo angayo ngayo mawa moi le quoi Jésus pezali potalaka wana président nanga motone yambo na président master ya président nanga baby black voluzi et donc master na ye donc Jésus de Nian c'est mon président. Voilà oui que ba album moko ba sanga na ba ye bien tout déjà azeur déjà azeur depuis ya président na zala rana na studio za président nanga angana koma konyo komanga na koma kosamwisa nzoto e ngai mobali kitoko boye na koma monga mbaya bato Tangunga na bimaka na ndako bato baebinga na keiko luka e nzoka na kindiki kusenga na zonga kabutu ya mpamba bato bakoma kotuna ngai yango yo utaka wapi e nalobaka na bango e nazali mozangi suzi komikosala ngai pasi mingi na motima makanisi ekoyela ngai nakende kosimbata kisi bongonga nazali komona kisi ezali natina mokote nakosenge pai ya nzambe oye umelaka Jésus de Niance. Voilà, encouragement esalaka mwa bien kika Bandundu 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 oye tolekako akolata string. Oh, Pasha pambe, pambe, mobali mobimbe, okomi koyemba bakokwe, oh, yemba gilelo, pambe. On comprend. Ndenge gilelo, ba jeune belé aske ndenge ya zabo penda, akenda yemba tata lutumba banobina tata lutumba. Lelo tozo yemba ndenge gilelo. Est-ce que Jésus de Nian sa yemba kitumba te lutumba si akia kufi. Ela gilelo. Mobali mobimbe, pambe, oyembi lutumbe, yemba nde kilelo toyoka. Mais Bandundu yemba kasi kilelo toyoka. Wana na ebite na koyemba shetani na yemba bashana ngai nana ngebe yemba na yemba bashana ngai na mitika pe mingi wana za shana ngai na bolingo na biso kofela toyoka na bandeko ba Holanda avant osala lelo na yo ya japa osala lelo na ye sikoyo tokende nango donc nga komi lo wa wera mone mamuwera sala na podium donc bozo sala question réponse. Voilà après Sibino 2 minutes donc question réponse. Mala bandi ko tumbaye yo banda ko tumbaye yo banda ba banda ko bandi koza nango ezo yokana le ka banda mukolo ba inspiration na ba le obeta mukolo ko tika bitumba gite eza boyete yo amutabe bitumba ya guerrier Warandera ko David wana mabere moko bango na idio fabiso na yikwiti. OK ya bongo va to le gamo ya nanga ye na moni yo na kave Outina wepianga okodi na shida na ngaye nakutani na prince toye banite o olobio sala kandule ya papa lutumba ye yebandanu ye bamelomane bayoka ye outi komini ninye ngana utina ngaba Petit nanga musique ezanga bate musique ezana café pe na bandal nde kombo ya musique changer gamme neni changer gamme gamme robetete
A changé gamme. Te gamme robeta. A changé gamme hors gamme. Bandundu. Bandundu te. Bandundu ba yo yembi a déranger te bandundu. Bandundu bon, to banda pa na bon. Bon, c'est bon, to bandi ya banda. C'est là siko. Bandundu. Na boki na sol. Répondre ndenge zaleli. Bandundu c'est là to bandi to leka. Voilà. To leka. Est-ce que mitu ya bato mosusu journal etalaka bato misusu ko poser ba question est-ce que mutu esalaka malamu miziki na lobi eza ya Bandal eza pe na kafeza na mokili mobimbare ba leader tu ya Congo babima se bisikoyo nga naza mwana Bandal na futela kanori bu naza mwana kave ya solo naza mwana nga bate. Je suis chanteur na kotika la seul chanteur na kota ba studio na mataba avion ya solo na bokolaka oyanga bana na musique nandimi venanga olobi ya solo obokola bana na musique na boyina ngate kasheni ya musique ozanango trophée ni ya musique ozanango na maboko la kisaba mona ngayo nazomana musique na botama na makila musique oyo kivayo tindeli ngape na répondre na noti moko yemba na noti moko oyo bapesi o changer te o yo kanga yo poser nga na noti moko fa na répondre na noti wana lobelanga nini ozanango ya musique la kisa na mona o se vante oza obokola bana o voyage la kisa visa passeport. Petit musique eza polémique te jamais na kotambola na mikanda na ngayo eza vi na ngaye na boyina nga kobimaka na yango na nzela soki na lakisi yo naza na ba carte de lecteur naza na ba carte d'artiste musicien naza moto ya pamba te oyo bakomi groupe baby block oyo bakomi carte de lecteur ya Congo naza moto ya pamba te naza artiste musicien oya yo ezali wapi otuninga question soki yo zali musicien ya Congo nani yango ayebi yo ngai trésor funda yebi ngai ba journaliste ya Congo ba yebi ngai yo naza musicien confirmé c'est nduliste yo voilà bandundu toleka otangi ba mi journaliste oyo bayebi otanga kombo moko oyo ngata musicien moko journaliste yebi ngata na zamona nazokoba koba ndambu nzambe ya kopambola na komata yaya na ngai olobi na ngai nazala nga demi ngongo utalibu mama nazwa mongongo ya Angelu Gabriel nazana ngo yaya na ngai tokobunda nini yango nazana vona ngaye atana deba botono sakoyoka nazo yemba pe nazana mongongo yaya oza mukolo kasi musique ezana ki mokolo te yokanga olingi nini na prouver voilà en tout cas maboko pona bango musique yana obitumba te musique ezaka mongongo tomo kende vraiment na suka na émission na biso na pesa yo na bana pa ya Jean abeta debord na mo abeta monzembo moko apoto suka na yo obeti pe mabord na yo apona suka ba numéro contact bo tikelanga bato to ba benga bino na monem na gérer ba appel na bino quoi bongo te ya boye moko nzeza de bongo yango nde bandundu eza bongo te yoke buna eza bongo yango nde ndenge toza awa c'est que contact etikali na yebi déjà ne naza boye ebele ba kobenga soki o publier yango ebele ba donc na compte na yo okozwa talabat soki ngana yembi mutoko budede talabat soki ngana bwaki mutoko budete talabat Chetan ligola oza wapi talabat na simona yo talabat na simona yo talabat na simona chetan talabat na simona yo talabat na simona yo talabat soki ngana yembi talabat soki ngana bwaki talabat na simona ye voilà merci beaucoup en tout cas talabat
ya jante ko bina suka moi eloko moko sala yangwana on a outil studio na saleli oyebi bien aza moko na kati ya nini na biso awa na Congo Christian Lucia kweno na saleli nzembo moko yango pe na outil studio presque na lala Bandal lobby na travailler trop le bouton mobile na travailler pas ya ingénieur bof na la voix du Zaïre na RTNC donc nzembo na ye do mingi fona sala nzembo wana rapidement pour Christian Lucia kweno azana besoin ayoka mwa biloko wana kwa ko biso yango bulo oleli siata pata mokili esalema na maboko nzambe yeme ya salambisi na mai moto pe nyama na zamba ye mokwa yebi destiné eyala wagapiyongo Christian wapiyongo Christian Lucia kweno ngana kemobembo poyoti kalakae Christian Lucia kweno yeba yomotima oyo batelaka bolingo mwelo moya babindo mesala mwelo kwa babindo amuro komakitiko mimanga na banzilu yunanu na lekate bolingo nyoso wana pona sina langwa kinanga yokoma kiteko la kisanga bamba na bebe mama nakomaka nanga zoba liberté bazwaka na boloko ata soki mabeko eleki mingi uyanga liberté na bolingo na yango te minokuto ekanga lolemo na kati ya monoko na ye kasi ekepesaka ye liberté salumu nazwi te. Voilà, merci. Talabatu, tolekati. Yo, wana eza nde danse ko na mboka. Sala yango kasi. Sala. Cheteli soki ya bwaki, talabatu. Soki ayembi, ngape soki na bwaki, talabatu. Tala na sima na ye, talabatu. Tala na sima na ye, talabatu. E bongo liboso nanga, talabatu. Toke, talabatu. Toke, talabatu. Ngasoki na yembi, talabatu. Kuna na simananga, talabat. Journaliste na simanayo, talabat. Voilà, voici l'animateur lion de guerre. Zambe pourquoi yo pambola mami dele biso banwarete. Mondela sali sardine biso de boule do sali kwanga. Mondela sali machine fofo biso de boule do sali liboka. Aya. Togonya tabangolo kola bakaya se. Ozozo insta togonya tabangolo kola bakaya sa. Mondela sali sardine biso de boule do sali kwanga. Mondela sali machine fofo biso de boule do sali liboka. Aya. Togonya tabangolo kola bakaya se. Togonya tamindelo kola bakaya sa. Voilà, merci beaucoup fana notre komina suka ya émission na biso bande konyoso balandi. C'est ça, nous sommes là en train de promouvoir notre culture. Baza bandeko obako luka na miziki bandeko barolanda moi soutien moi nini et ça la moi bien boyoki bandundu aoti fraîchement na bandundu abeti daba un mois awa aro luka kaka ne maramango ezalaka biso ozana rapona ko soutenir ba artiste na biso po bakende liboso en tout cas bandeko ezalaki kitoko mingi ya kozala na deux voyants oyo na kati ya plateau nanga o ba mettre un peu kolongola bandeko ebele ba stress kolongola mo bandeko ebele ba penser musu bazali na bango ya koyoka bango esali kitoko na elengi so ozana moi 2 ou 3 personnes moi libanga esala moi vraiment na pesi bon dimanche na Barike Bayuma Top Congo et puis na pesi bon dimanche na Christian Lucia kweno non parfois na éviter jour au Lexango ekoleka nango kaka ekoleka nango kaka vraiment quoi ouais vraiment na pesi mbote na Barike Bayuma Top Congo on a pesi mbote na Christian Lucia kweno mokonzi et puis na pesi mbote na Baby Black Forêt et puis na pesi mbote na Africa Congo Véronica la française voilà moi quoi na pesi bino vraiment bon dimanche bango to quoi puis ba li fantonanga ba fantomax ma femme maman gentille na pesi vraiment bon voilà merci beaucoup Bandundu ya Bandundu ya Bandundu wala ya muzitu bola ya muzitu betu benimi kusana bola sunga betu ya demi ngongo yeyo double revolver ngai double revolver na kokanga nde kinu bimba yo nani na kokanga nde vandi boye ngande o comprendre ngande bon ebela olobeza te en tout cas libakwe beta magana zelu ne na beti libaku na zena kutana yo gratte
bien que David comme on a été naïbité comme ya nani ya journaliste comme on a Mouyaka solo solo Mouyaka solo solo wetu wa kwangwe mwana wetu wa kwangwe mwana Mouyaka ye yo nde topesi mbote bele mwana Mouyaka na pesi ba kopera nyonso nde bozebo mbote bele botala nga bien bokangelo na ngai 5 mois 2 mois 3 mois na kopela na ngai yana ngo je mukie ezo senga ka boye ba te ataki site menkolo azomona nga deja ndenge naza boye likambute kasi peut-être pe ntambe moto akitelinga boye nzamba akitelinga koti na kingo 2 mois 3 mois en tout cas et aussi malango tuluka boye bat bamona wako sepela so ga check ya petit nanga toke na liboso et si nango 2 mois ba kopera na pesi bino mbote belé tout pani onyo sa yebi ngai na pesi bino bambote talaka yeyo tala musique mongongo ya bangelou voilà merci beaucoup na bande kono so bazoti temps ya Rolanda biso ba ba sepeli na des jeunes auto na bango awa Obenga na plus 243 89 95 59 158 plus 243 89 95 59 158 azama ba problème bandeko ba olinga ko soutenir ye Mouyaka ya Bandundu donc yena obenga mikolo Bandundu Bandundu to kozora zora moi trop olongola bino ba stress na palin nenga héritier ibula na lobaka to monani soki nzambe azongi nanote play Monatie botalelanga Congo température ya mama Rosette la fleur Nadambu Congo température eye na mopepe asika ya tobina e Congo température eye na mopepe asika pepe asika ya tobina e Congo